nazoyoka bino na kimia nyonso tu ndenge bozoloba po mutema na ngai chacho na kimia te na makambo yo bozoyebisanga pena oyo zoleka na kati ya mboka fumu biso pe mitema na sopeza na kimia te na ba acte o mwana a poser na makambo na kati ya mboka o mwana yeyo oyo longa kalangaka violé yeyo bima boye ozopata mana sima soki bazola ba bima boye kozala kana sima mukongo te kopeta mwana eza mwana mfumu nde mutazo sala makambo nyonso abuzoba mama meza mwana mfumu me yaza mukolo mama toyokana mama na lobi toyokana boye pa na ngafumu mwana kusana boye ngunja mawa pesa mukongo bien mama nini bakamagani no baza soto komi atofandia pana yoti mwana bopona nganga na linge mwana kamunoko mama boye pa na ngai po bopesa la po l'autre po bosala décision yo na mwana na yo attention fumu toye awa pona kopesa rapport en tout cas pardon limbisa merci mwana tala ngai yo elongi ya kalande mutalinganga violo yo ngai fumu eza ya solo eza makambo na tuni yo te na tuni ye ngai moko nde mnazana ki présent ya bobeta eka na beta ye zobebisa mboka lekisi kutu bino boloba na bino pam menga so na kutana nga na kobeta ye bete oza mobali toka ngai naza problème te fumu yo oza na loi oyo opesa na kati ya mboka mpona nini mwana na yo moko azosala babétise oyo ozokoka kokweyisa loi wana te mpa mwana na yo siko soki ndeko na nga mobali azalaka te leki na nga bima ete wana violaki ngai nde toyeboye mpa na yo lingai koyesa biso nini mama nayoki nyonso bolobi ekomi déjà pourquoi ngai nazokota elanga bino bokende nakotinda mutu ya mayele abenga bino ozo solution te ozo na solution te ozo solution te fumu okende na biso okende boye toyoka solution katela biso likambo mwana kele makele katela biso likambo oyo fumu tolembi po babiloko ozosala na bana bato elo navandisi bino awa eza ke po tosolola na bino surtout mingi yo nde ya niki ke sharufa nasali suni osalelo te osani bon Yannick donc eza ke nde toza boye ngai bevenema eleka na mboka oyo nakoka so supporter yango te semaine oyo tozali so esili semaine tobanda nga na sharufa tobima kini makambo eleka na mboka oyo na comprendre yango te mpe na osepela nango te tala bevenema oyo elekaki so ezalaki yo te soit ndeko na mobali te sharufa bandia basale mabe ndeko no wana lemba na ye ta façon bakangaki ye mpo baviole ye donc nzambe ka aza bolingo apesaki yo makasi yoke ti na mboka wana alors na minute oyo nde eza boye 4 bilanga oyo nga na lona mibale bosimba ngo lisusu te mibale bobuja ngo lisusu te eza bilanga oyo nga na obima nango Kinshasa so nakomi prêt yango nde na okende na buki yango nyonso nake na mutuka tomati toke na sharufa tondo sande namoni ke yo okomi déjà na baduti oningi olata souci souci nini olata mama te to mesana biso nyo tout la rassemble to mesana déjà nde yo ne bo mesana mama ko mesana na problème te ezi eloko oyo tokoki kosala mpona bien na biso moko lelo soki biso tokie kuna te tokoki koteka biloko na biso bo toteki tozongi tomoni ke vi tozalaki nango ya mboka na kuna sava tosinstalle kuna bango bakolanda biso kaka obanda nanga nga batika nga na mboka oyo bariske okande bango menase meseka bolali bolamuki bokoselinga makambo bolali bolamuki nakomi instrument ya kobeta ya koseka ya kofinga yo so mwa mobali oyeba nde nini ya kose protéger ngai te nga so olobaka inga 3 personnes 2 personnes nde so obikisaka nga la fois passée été mais ba viola ngai mais biso toke libela te biso ndo sala toke toteki biloko toye soki pe na moni ke Kinshasa kuna sava esimbi alors na ye na longo su biloko nyonso tu na zuyo lisu tomati shakufa atikali tozongi na ye na zuyo ok shakufa otikala kuna kozela biso eloni nongo grave zana oyo lingo lela chance kutu ke ye kuna aza na bilanga kuna
ayi makambo eleka awa te akoyoka nso awuti bilanga aye swat koyebisi te zela so tokei après oyebisi po na mo peti na oyebisi bon oyebisi ay boyebisi ka poto tokende biso tozala na ndako oyebaka ozala te kutu ta pembeni na bino te kotikala bana mutu makasi olela sikona tikala ngai topota na kala bamboka oka ya pasi mama makambo otika eza te siko ekomi boye asa mwa mobali mama boyo sikobanga nini nango atikala kufa na nsima batusi de baproposition ebie boyo olingo obaluka makambo mwa olela lemino ngati mboka ngo kaka tobonga na mboko tobonga te bavie bilanga Kinshasa bato babonga bamesho bobenga soki mpe bakabelo soki banini bavitese kuna yo lika kozala kaka bofanda kaka mboka ngo ya ndenge ni ya vie bilanga ape na lendi na ngai ene moto oyoka motema mpasi nga kutu mpa na ngai na mono na ngai te eloko grave wana eza te ma chérie eza kutu te eloko te otya basusi so nde nini naokende me nakokende na ngai nakobosa na yo ata moko te Chafa, pardon. Je vais en train de beauté. Le bac est là, sinon, soyez aux alengas pénosa. Si maman a beau y poigner, il va risquer de commettre des violer, il va se la boyer. Aza pour ça perdre, il t'es nini. Toi, on a 4 langues. Dès on a tout tiki bongo, n'engue zo kola, to zo buka biloko. To eza le quoi ça commerce na Kinshasa. Na kena ko vendre kuna te to s'installer kuna te. To saka commerce to ye to buki biloko na mboka to ke to teki kuna to ye to koni to zongi tangu biloko yokola to ye to buki to ke to teki wa camarade na ngai na mesala na yo fongoela muninga nzela po lobi pe olanda ngai to vanda kuna Kinshasa to sa vie to changer vie to longa na vie wa pasi to za ngona kati ya mboka oyo shafa singa ka ko bosa na bosa na ndene skinga na mboko na za camarade mi bale misa to na za kana yo na bosa na otandi ata nini ata nakutana bakamarade na Kinshasa na okobosa na ote po to nyo kwa mingano na mboka oyebi makamu nyonso to elekela ngai donc nakobosa nako jamais na vie na ngai ndi longola souci seka te faut kobosa na ngai te obosa na ote ndiza makasi ok malamu samba pambola bino. Elo na bengisi yo awa yo camarade na mutema kaka village o mobimba nde nazaka na ba mama Sylvie bino nyonso tu donc na yebite na be kutuma Sylvie te pona yebikela msu voyage nanga akotela nga mwa bakali na boyi nanga ko benga ye ndi yango mona e préféré na benga yo oya na vandisa yo na bebe na biso moko kosilika te boye ba déjà soki nga na kena nga Kinshasa ma Sylvie makita bo a remplacer bozala na ye kaka opesa nga souci nasali nini ndeko na ngai otikela nga charge eza na mboko ba shege ona ebite bongo soki pe na osuka na bango ndenge nini soki yo po lobi oteki bikala na yo wana olandinga na Kinshasa est-ce que ma bien mais yo zela nanu ba voyage ka bongo te ndeko na nga ba voyage andeni ndenga na okende bongo na ke na Kinshasa na préparer terrain na soki nzama osunganga na zui ata maka bandako na so amanzanza onde to vanda na Kinshasa peza lit na bengi to lala ka pongi yo po ya mais zelanga na obuka bikala na kande na ebisaki o debika na ngana na obuka muso na buki yango na ke na ye na yaya mwasi toke toteki mena mando sala na ke na ye eloko na senge pano ashu au moins na kati mboka o remplacer nga zala malo kwanga pe na kati ndaku na nga mikoti sa vraiment na kati ndaku na nga na bana nga kotika bana nga ite te Paul gata mama bino makamba oloba nga na ndaku na nga na tiki yo anga ba charge na ye na mwana nga na tangi ndaku na nga na ye ofana ndaku bongo te est-ce que nga na lobi yo bongo kasi oloba bien surveiller bana na ngai landela ka bango pona mboka o bakoki o sente bana na yo mbele pe baka mobulu te mwana nga mobalo aza mobulu te tina tike na mboko na okena o mwasi na yebi tina na okena ye so za M ya MK na sava menga ya nikite yo ya nikite ya nikazalo ya to benda ka bana matoi po tabola na mwana te yosko otika na tela nga mwana nga na yo kape mama malamu
ata yo moko mama pena uli akenda tana ngazo ke pena na biso mwasi pena ta. Mais yoza mwana mwasi mama tambolaka na mwana mwasi. Mwana mwasi akokiozwa libala na kikini kuna. Yo makambo. Yo pokei asungi pe mama na bino na ndekolo boke. Ko bino ba mibali bozaka mwa makambo. Ko pesa ko mwana na fièvre kutuliko bando banda ki. Nini na ngai? Deposa. Na sepe na message wana penze sani ngabio kende kini. Eba ke bongsaka esika nga pe nazoya. Boke ko bongsaka biloko to okende ere epusana. Ka konesa matisi biloko. Samati biloko. Amati la mutuka. Samati biloko na kuna. Ozolela nini? Samati biloko. Yani. Oh, nini? Ndio kikara. Yani nini nango silati? Ate yo mo vraiment, vona ba souci ba itiwa. Hein? Ngana yana te mi peda amwa minitia. Yo makani c'est déjà kei. Ya ndiboni mama. Maman zane bien. Oh boni bino ah. So ça va bien. Ngana yo kuto bien te. Sauf que non maman tu sois ensemble. Aya ni zambali nini talano. Talano ngana nde tozana shaufa ngape susi bandaki osala nga. Mena minitio dana longoli yango pondi ndi bazabo so ba kuna pe bazwe lokwa malamu biso pe koto toza to sepela. Siko yo tongo cha ba susi bo so beli. Hein? Maman la polga so yo kike yo beli. Au moins que place à qui ça la bango bien te. Bota yo moko ya ndi depuis bakenda babenga te nini tata sin moko. Oh yango nga pe na yelia. Donc tisiko ba bengi kati. Batika lo benga te depuis bakenda do benga tata sin moko te na yebite. Bon papa mandusi na dasi. Ata sin mo te basali. Fumu pati ndi mutu te. C'est que babengi yepete basali pe tata sin te. Za à l'aise, ata pona bon za ka à l'aise. Ba obenga na bango kaka. Ko mobali ke yani. Ata yo moko ti mukolo nini yanza. Ka nde ba yebelo na mboko ndo zala na yo. Hein, okominuka mama wa souci. Ki bana bato ba moni na kote ba ya moni ba ya profiter na faiblesse na. Jamais nga na Yannick. Ndo bosani Yannick yango to ndeni. Normalement fana ta ba souci pour nota ba tutozala pe na bango to kaboni ka boisine te nini te lo te. Depuis ba kenda ta ni appel ata est-ce que ba ngande baza kuna ba raisonner que batika pe bana awa na mboko. Ah Yannick poni okolo ba bongo. Est-ce que maman veut que bana ko bossa na katiki ba ni na mboko. Yazala les ngana yakika pona yeba. Nayeba kake soki ba bengi. Mais lokwa ba bengi te. Yo zaka na kondima ke ba benga. Merci. Opesa mama nanga shumbote. Ça va tika malam. Merci Yandi. Yannick. Boni. Ah bien maman. Ah, na le kanata la bino vous a bien. Bien. Kazawa. Ah, autoke boy mama, autoke gabo. Oh, oyeli nzelo mama. Na yeli boy. Bobo kutante. Tento kutena ite. Nangena mone penza mikolebele. To tuko zaneka sikoya. To kangisa ba koko oyo na ba mbala akende ateka. Ah, kimia ezali. Kimeza mama, kimeza nango. Ah, na sepeli boza na kimia Ozulia ni kikala kong. Sili pe na ngango makasi. Osilisi yango. Eza mwana na lili mutayela ngai. Ah, OK. Anza leka déjà. Anza leka kiawa. Tena moni ate? Anza leka wate. Na moni na mpona. Anza di ko fanda te aipsinga kia eboe. Ah. Na to moni ate. So mo beseka kepa kama mwana na lili. Wa pesa nga mkala konkyo. Keba na lili Ate ya MK nde mtu akanga mane mingi na nga kuna funda. MK zo kanga mane pe zo kanga na lili na lingi ba je wala te. Ça va na lection anja ebise ayambangu na ndaku na zo. Merci maman. OK. Nathalie Kokola na relation na ibisa moto likambo il faut comprendre pe ayo kanga bien. Chaba chuba. Zama salanga lelo te zama salanga kala. Ntabe nganga elonga kala.
Oui, puis, Angaye, tu rata pécho na Sharufa. Tout violé, aux zones d'hésitation. Aux zones d'hésitation. Et bon, tu raté à Kenda. Azawat. Et si l'état, tu violé à tel bosso, ma parent, ma parent, ma télémi, on a une opération de couf. Biso tu violé. Aux Azoba. Ah. Oui, puis pécho na mi tu na zanakin. Nan. Sharufa ko? Nakin. Akelukani nakin. Yo kete ngana kete ya kekin. Ah, et non, Ngana nazoloba no. Bakosio. Nazoloba no. Bakosio. Nazoloba no histoire vraie. Akelelo. Rien. Oui, puis na tel pécho na ba kende na binzami na ngatal. Ta pécho sko ay ko vi mal sous na. Sharufa kekin. Ngai bakino bakipufite na wana nzami na ngai. Plabe na. Nunga kala ngai na soki na pesa ki okamata wana pesa ya tazemi. Ake bota na takuna. Mona nga réclamer yo. Vous avez hésitation. Mona nga réclamer yo na kin. Eza réclamation. Papa nanga tika na village ngana bengisa papa nanga yaki. Sharufa kekini. Siko alobi no mu ya suka. Sharufa. Ah, achanga na musika kawo. Yezan akitika mama. Regretter Sharufa kekini. Tana la nzenzela. Sharufa kekini. Ozo bandaki kolela nini? Sharufa kekini. Papa banga tikali. Sharufa kekini. To violer papa na place ya mama kasi. Bana. Fumu. Ngai tina vandi boye batikali kopenga te. Batikali kopenga ngate kibaloba. OK, toza na posha ya anashu. Oto bana posha na bino. Mais na yebite mama na bino shiko ya yete ndenge na tendi bino. Excusez fumu. Ngai na biso tozana na ndako. Camarade nanga tonton oya manyema. Nde ayeko yebisa nga bi mukonza mboka tindi maloba bi mama bino nde mutazo benga. Nde na ye na zuya andi nde toye to sola na bango. Mais ja bongo te po ba bengi nanu te. Mengana ja na posha mama na bino. Boyebisa mama na bino aya awa. Fumo ja na posha na ye na ikuke. Ça va? Mama anashu? Oui. Boyebisa ye ku mukonja ja na posha na ye aya na ekuke nanga. Na sengeli na ye. Mama anashu. Boyebisa ye bobo. Kende Merci. OK, babe. Umuto ebisa. Batela leki no bala. Oh yana ma. Ya. OK, voilà. Merci. Andi oyebi ke journal lelo otiki nganga moko na ndako bimi na comprendre to bimela ndeni. Oyebi ke photo sala misala ngana ona bandira musala komba ndako pangusa sala boy sukola bilamba sko falo tout a pondu. Na kanda wana na obai na omekolamba pondu te. Na ole ona lobaki na kolamba te na osimbelo monte pona pondu anto olala nzala. Mama. Oti na ngabe place ma bete. Na moni okomosaka na nga lokwa papa bino azala lisu te. Loko na tikala nga moko okomo tambola kwa papa bino azawa te akufa donc nga na valeur te comme melanga zemi na mboko te yo foto mema zemi na Kinshasa fona bali so na Kinshasa nga na zwa mbongo ozoyoka mama kulisola kitoko ngana kutena na Yaniki na kutena Yaniki ndina tuna Yaniki ayebisina ke akende pa fuma dosi kuna babi ke mama Paul Gabenga kuna yango mwenga pena kende na zo Yaniki to kende kuna zaki pona bongo na kikuna kutu mama to falo zwanga to kende ka biso nyoso kuna mama to sona mama Paul Gabenga na shafu to sona seven sona camarade na mama wala seven makasi shafu bona kinda de Paul ga camarade na mama le bisinga kama ba bilo na ba te no mboka ba yibe bango kuna Kinshasa Kinshasa bana moyibi pe bakuluna pe bakoma kuna bele balobi bazwi musala mo boye mais mama musala ngo babi so esimbi nde bakobenga biso nzambe azwa lokumu Seigneur Jésus toke Kinshasa mama ndile za pusa Kinshasa na mama bika bono botanga Kinshasa makamba otambola te ko sakate lokona o sexa yo na li makamba ya Kinshasa te so de Paul Gabengi biso tokende kuna fanda ke skama ona ndako kotambola loba so nga la bimisio po mona moi clair ozoyoka Nathalie Kokola na ngai
nakufa lelo lobi mosika. Maman na chou. Maman. Yeah. Niko belé. Kimi eza moyen te bino bo kimi ngapi nazokende kuna mwa ndako akokangama. Bilanga te. Boni camarade nanga de Polga. Baza bien kuna. Bosikalo sola te. Tutikalo sola nanu te nazoka kaka ndenge andi azobetela nga masolo na yawa boye. Boyandi. Aza bon. Yandi yango aza. Abimi. Yandi. Ake bilanga te talaka soki abuki te tokolia te. Vraiment. Nde na ye kutu bona profiter po ya MK nde mutu ake kuna skwa sola na bango kuna. Telefone na malonga pesa tozokendaka kuna pona kosola nga pena na posa kosola naye. Kutu nete soki yandi ayabisaki okeno babiloko bakende nango kuna bayibaki. Andi ayebisaki nga biloko bayiba bango esala nga pasi. Yoyebi kin pe moyiba ezaka makasi me ya mboka nde eleki. Esali ngaka bien maman. Te bazu musala bien. Yango wana esali nga bien. Camarade nanga kobosala nga te nayebi te kala mingi te tozokita kini. Kutu bango mama kutu aloba nanga dake no akotindela nga te akotindela biso telefone moko awa po tozalaka siko na communication biso na biso na bango. Ok, wana sali bien penza po tosolaka bien. Tozokemba bino pe bozokemba. Kutu kamingi tenga bena oke kuna te. Oh, zokele kini. Olelaki yango pe karoke no moni ke babengisi yo bazobengiso. Maman ana sepeli yandi amutama ba bombe ba aloba pena ba makambo ba so ti ba so na muninga na ye. Yandi azobomba. Te asara bongo te anja za mukolo te. Anja za mukolo te ka bongo. Masangu mona manioko eza ndako comme ça. Te ngai na oyozwa ta na pourquoi? Nga na précipiter na landa ya MK pour que na so la pena ya botala kaka depuis. Ça va opesa MK mbote na lingi bino mingi mais andia oya otikela bino kasi masango na bangu bana. Na mona oyozwa mama na oyozwa. Akaba. Yandi na boboto na okaba na mboko. Mointe mona mboko. Autapa kapa mama Irene. Pa mama Bibish, mama Blandine. Tila ba mama Monique nyonso to azokende. Mwana on a évité cela sala ni. Merci maman. Na kana juste na peso ka message wana. OK, merci beaucoup. Merci maman. Yaya, faut kotaranda ko avant Mama bino bena kengila donc ko tambola ka bitambola tambola te. Ko landa be chubelete ozoyo kanga. Nathalie Kokola na ngai nakufa lelo lobi mosika. Maman, naki ekuta bango na MK kuna mwa ete bitumba. MK ko ko mitia la place tete kaza mukolo. Nabika kapoza ka mukolo. Abete lioni. Nabika ya ko betanga na sana ya mtalemba papa babongo ata mo. Abete lioni. Na yeba ta mama tanda salinga bela nzoto ranga ko bimza ma. Ya biki penda na ngana zo bela sheta na pasole bela mutu ala. Ko zolela di mwambala lela papa mbate. Depuis lo bia zo betanga. Na pekise MK makambo azoka te mama bino atiki bino na maboko na ngana lingi makambo teke muninga zoka to problème ni. Ya yebisinga kena ke bilanga na bisenga na koke te pona za olemba lobi na sala bilanga bele po ye ba ko kende te kamba mo betanga mbatata yo mona et puis na biso baba zo batana makebele bele abetinga mbata la roye banga ya ko sa bilanga te ka yo fo sala yo sala bilanga ana mingi MK na lingi ba jebu zo ba na te ko simba muninga na nzoto na ko bake pilipili ya kasinga obanga mbinga na ye wana tika bala mibali babundaka te boza bandeko zwa masango wana na nini na te na ndako opesa ya lia bokende bolia te oliango te ozaza mutama be Yannick boza na bolingo te oliango te sona no boma ye boma ye so sakeza kana yo so ki Kinshasa yo so kende kinde mama so bongo pesa endambu ya ye bongo obengisa pe MK ya ndambu ya ye beta papa mbabo eko esili naza mwana mbongo moko ana pesa yo tikolela esili yaka esili
nzambe bacharge opesi nga ya monene oyo